Bote na balandi nyonso tu ya magazine na KNB News nazali na sengo makasi ya kopresente bino édition ya KNB News ya mokona lelo o biso tozali bana misala na bino tomesana kosalela bino yango ko informer bino nde ezali mosala oyo biso tokona na tombeli bino nyonso bolandi malamu. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo décoré na Grand Croix ya Tchad kuna esika nini ezali ordre national tchadien nde bapesi tata mokonzi ya ekolo mpona mosala kitoko oyo ayebaki na kosala na ntina ya kofacilite transition oyo elekaki kuna na Tchad mpe esengeli koyeba ete avenir moko ekozala baptisé na kombo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Badetail tozwa na reportage oyo. Azali élevé na dignité ya Grand Croix ya ordre national ya Tchad yenani chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président de la République ya RDC lokola ajouaka rôle ya facilitateur kuna na Tchad nde président Idriss Mahamat Déby a remercié ye pe ba élevé na ordre national tchadien néango esengeli koyeba ete ezalaki pendant la période oyo ya transition nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka médiateur atiaki mpe apesaka dele moko oyo esengeli ba respecter mpe na ntina ya koorganize ba élection kuna na Tchad nde lokola azalaki eli président de la République ya Tchad ye Idriss Mahamat Déby na yango dîner moko ezalaki organisé mokolo ya lundi 24 juin 2024 kuna na Jamena esika nini ba honoraki président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Grand Croix oyo ezali échelle moko ezali likolo makasi ordre national ya bachadien na maloba na ye président Idriss Déby Mahamati alobi ete mosala kitoko oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali mpona koluka kimia kuna na Tchad elingi kolakisa ete ba-africain mpe bazali capable ya kopesa solution na makambo na bango moko sa kokonte na bato mosusu na kozwa na ye maloba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na kobenga jeunesse tchadien nyonso eba préserver kimia oyo mpona ezali bien ya bato nyonso esengeli koyeba ete tete moko ezali prévu mokolo ya lelo mardi 25 juin 2024 entre président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Mahamat Idriss Déby kasi tête oyo ekozala accompagné na ba signature ebele ya ba accord ya coopération entre République démocratique du Congo na République ya Tchad. Lundi 24 juin 2024 na cité de l'Union africaine président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya ba gouverneur pe vice gouverneur oyo bauti kozala eli kaka mikolo oyo délégation oyo eyaki na biti ya koprésenter ba civilité na bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe bayaki kozwa ba orientation epai na ye tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge nini oyo ye alingi bango batambola mingi esengeli batambola selon vision na ye président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi tata mokonzi ayebisaki bango ete esengeli bazala ba proche ya population po ba résoudre to pe ba répondre na ba besoin ya population alingi te ba gouverneur oyo ba kovandaka na bureau bandatongo ti pokwa basalaka eloko te kaka koliaka mongo ya leta ya pamba nde tata mokonzi ekolo asengi na bango ba travailler pembeni ya population et non na bureau na kondima na bango porte-parole ya ba gouverneur nyonso Jacques Kabula oyo azali gouverneur ya Okatanga apesaki point pe alobaki na ntina
ya masolo oyo bauteki kosolola na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame la Première ministre azali déjà kuna na Bukavu esika nini ako-présider cérémonie oyo ya fermeture ya bureau ya Monesco kuna pona ndenge gouvernement congolais esengaki bango bayiba na kobima République démocratique du Congo nde asali kuna déjà badete tozwa na reportage oyo. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka akomaki mokolo ya lelo kuna na Bukavu na province ya Sud Kivu esika nini akei pona ko-présider fermeture ya bureau moko ya mission des Nations Unies ezali pona demande oyo gouvernement ya République démocratique du Congo esengaki bango batika mosala to pe batika mabele ya République démocratique du Congo kasi esengeli koyeba ete ezali après sima mikolo awa oyo bakutanaki na représentante ya Nations Unies Madame Bintou Keita oyo ayaki pona masolo na maimatali fermeture ya babiro ya Nations Unies. Na yango wana Premier ministre akitaki kuna na délégation monene oyo azalaki accompagné na vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité et affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani oyo accompagnaki ye kasi na sima na yango conseil de sécurité ekosalema mpona kotala maimatali kimia na kati ya partie est ya République démocratique du Congo. Ministre ya Justice Constant Mutamba asololaki bongo na ba évêque to pe ba responsable ya l'église nyonso mpona ntina ya dossier ya folio nonande mpona l'église oyo bazali en ordre te esengeli ekangama. Yango asololaki na bango mokolo ya lobi lundi avec impact na idéologie ba détail nelema oyo. Ministre ya Mambi Matali Mibeko awa na République démocratique du Congo Constant Mutamba na sima ya kopimisa mibeko oyo etali babeyambi nyonso tu oyo bazali na bamikanda te mpona kosangisa ba Congolais to pe bato na ntina ya kobondelaka nde asengaki na bango nyonso bayeba na kozwa solution na ntina ya maimatali mikanda. Kasi mikolo moko ya mikuse epesamaki mpona bango ya kobongisa maimatali mikanda wana kasi na ntango mikolo wana ekokokisama nde bantindami ya ministère ya justice bakokita na terrain mpona kolandela bayebiso oyo bazali na mikanda te mpona kokanga bangomba na bango. Na yango mokolo ya liboso ya sanza ya juin nde akutanaki na ba évêque to pe bakambi ya bamangomba nyonso esika nini bayaki kosolola na maimatali makambo yango oyo mingi bazali kolobela folio nonande bato ebele bayebengaka yango F92 ezali bongo mikanda oyo ezali kopesa ndingisa na kosangisa bato to pe kosala mosala na lolenge oyo esengelami wana ezali mikanda oyo eutaka epai ya leta kasi na kosolola na bango ba évêque to pe ba représentant ya biyambi biso balekaki wana kosolola na tata mokambi ya maimatali mibeko kasi na kobima na bango moko ya bakambi ya lingomba ya bakatoliko asangaki maloba te Abbé Cholé alobaki qui le ministre reconnaît comme un partenaire important pour l'accompagner dans cette charge. Et nous sommes là pour l'encourager au nom de tous les évêques. Comme j'ai eu à le dire autrefois, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies. Et là, en échangeant avec lui, j'ai compris que déjà le savait avant. Et il connaît bien la situation sur le terrain parce qu'il était parmi les gens qui haussaient le ton pour dire non à la façon dont la justice. Et je suis conscient qu'il est conscient. Je suis content qu'il est conscient que c'est un défi pour lui, un défi énorme. Et c'est pas facile. Et nous ne pouvons que l'encourager
J'ai attiré son attention, je l'ai encouragé particulièrement sur un aspect qu'il aura à vivre régulièrement au regard de notre environnement sociopolitique, des pressions. Des pressions, il sera certainement objet de pressions de toutes sortes. Là, il faudra bien faire les choses, qu'il tienne bon. Il est très jeune, il a un avenir. Tout se jouera par rapport au résultat qu'il va donner maintenant. Donc, on a échangé avec lui comme un pasteur, il est d'éducation catholique, il a étudié à Kisangani chez le père de Sacré-Cœur, il a fait son université chez les protestants, donc, et déjà, au niveau secondaire comme à l'université, il avait monté une structure de lutte contre la tricherie, donc c'est quelqu'un qui déjà depuis son enfance était attiré par ces valeurs. Maintenant, c'est l'occasion pour lui de les développer. Beta lisolo ya Maimata Lindembo, ministre ya sport Didier Budimbu akitaki bongo kotala ba stade municipaux nyonso ya Kinshasa ndenge eta na yango ezaleli bozwa ba detail na elema oyo. Ministre ya sport pe loisir Didier Budimbu asalaki visite moko pona ko contrôler ba stade municipaux nyonso ya ville ya Kinshasa. Ezalaki pona kotala eta na yango ezali ndenge nini po ba stade ebele ekoma na yango kaka esika oyo batu bayaka kolangwa pe kosalaka buzoba. Or ezali ba terrain oyo esengeli ba jeune ba pratikaka po bakoma na ba expérience makasi na yango. Ministre Budimbu akitaki wana pona ye moko kotala ba eta na yango pe koyeba nini oyo esengeli kosala na mikolo oyo ezali koya po ezongela esika na yango to pe valeur na yango oyo basalela yango nde ya kokamwa pasi pe mawa ezali eta oyo ministre ya sport pe loisir Didier Budimbu akutaki ba stade municipaux oyo epesaki pasi makasi kotala ba pelouse ndenge ekola entretien esalamaka na yango lisusu te. Ba pelouse ekola makasi ba matiti misusu botama na kati ebongo tango akotaki na ba toilette pasi pe mawankele oyo wapi okanisa batu kutu bazalaka te batu bakipaka yango te. Yo moko tala eta oyo ba toilette ezaleli pe ba vestiaire esika nini oyo esengeli na ba joueur ko se changeaka. Mais yo moko bozali komona na ndenge ebota ba toile d'araignée ndenge ebota ba poussière bato kutu bakipaka yango bazali te. On dirait ba stade oyo etikala jamais kozala na ba gestionnaire ezali pasi pe mawa on sabotage oyo ba congolais bazali kosala na mbongo ya leta nde bazali kobebisa biloko boye epesi pasi pe mawa esengeli koyeba ete kala mingi te solution ekozwama na Didier Budimbu azali ministre ya sport. Beltesco azali ko konse ko servir population na ba produit na ye ya kitoko. Beltesco azali mosungi ya mboka pona kosunga mabota nyonso mikolo pe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalemi na mabele ya ngombe oyo azali na ba vitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique miliki oyo kesena ba miliki nyonso zana wenze ezali ko développer croissance abana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi l'épinière ozala vraiment na ba anticorps malamu et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na kongo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané oche yango na verre ye moko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo tembo malikolo te ya mibale miliki oyo ezali full crème ya misato miliki oyo ezali miliki mabele ya ngombe ya solo solo ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pour la santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso
yango yo Africa Choice ya Beltesco miliki oyo soki obeli yango na tentire na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekosala pasi te pe ekokoma makasi mpona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Miliki Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey, Kayo! Oui! Madame la Première ministre azali déjà kuna na Bukavu esika nini ako-présider cérémonie oyo ya fermeture ya bureau ya Monesco kuna pona ndenge gouvernement congolais esengaki bango bayibana kobima République démocratique du Congo nde asali kuna déjà badete tozwa na reportage oyo. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka akomaki mokolo ya lelo kuna na Bukavu na province ya Sud Kivu esika nini akei pona ko-présider fermeture ya bureau moko ya mission des Nations Unies ezali pona demande oyo gouvernement ya République démocratique du Congo esengaki bango batika mosala to pe batika mabele ya République démocratique du Congo kasi esengeli koyeba ete ezali après sima mikolo awa oyo bakutanaki na représentante ya Nations Unies Madame Bintou Keita oyo ayaki pona masolo na maimatali fermeture ya babiro ya Nations Unies na yango wana Premier ministre akitaki kuna na délégation monene oyo azalaki accompagné na vice-premier ministre ministre ya intérieur sécurité et affaires coutumières maître Jacquemain Chabani oyo accompagnaki ye kasi na nsima na yango conseil de sécurité ekosalema mpona kotala maimatali kimia na kati ya partie est ya République démocratique du Congo. Ça fait 15 ans déjà depuis artiste international Michael Jackson neba na kotika mokili oyo biso na ka NB to pesi bino élément oyo lokola ba détail. Et sali 15 ans depuis Michael Jackson atika mokili oyo kobanda 2009 nde ayebaka na kokufa le 25 juin na monde entier epesaka panique makasi mpona kotala artiste international oyo mingi bayebaka ye na kombo ya roi ya hip-hop. Michael Jackson atikaki mokili oyo kasi esengeli koyeba ete ye abotamaka bongo na 1958 oyo ayeki kokufa na 2009 na âge ya 50 ans. Michael Jackson asala bongo pa album ebele mingi ebimaka na tango ye moko azalaka na bomoi pe esalaka succès makasi. Off the World oyo ebimaka na 1979, Thriller na 1982, Bad 1987, Dangereuse pe album ya lolenge na lolenge oyo Michael Jackson ayebaka na kobimisa. Ye abotama le 29 août na Gary kasi akufelaka na Los Angeles le 25 juin. Azali bongo auteur, compositeur, chanteur, interprète pe azali chorégraphe oyo azali pe acteur ya cinéma américain. Kasi monde entier elela makasi kino lelo oyo bato mosusu kutu bandimaka te ke Michael Jackson atika mokili oyo. Kasi oyo ezali ya solo akenda na ye libela ça fait 15 ans déjà oyo nyonso tu azalaka na likanisi ete Michael Jackson akufa te asala na ye je moko boyebaka ete lelo ekokisi 15 ans oyo Michael Jackson azalaka lisusu te na mokili oyo. Paix à son âme. Jamais rata awa na KNB TikTok mokona lelo Beverly eyale apesi bino yango. On a l'occasion de jouer ensemble, mais c'est pas un moment pour nous manquer de respect. Vous voyez, il y a des célibataires dans cette équipe. On vous fait honneur de jouer avec un marié. Vous m'entendez, hein? Donc il y a des moments où un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. Donc même si j'abîme la balle, même si je rate un penalty, un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. On se respecte dans cette équipe.
Coup franc, c'est moi qui tire, je suis marié. Penalty, c'est moi qui tire, je suis marié. Dégagement du gardien, le gardien célibataire, il reste, c'est moi qui tire, je suis marié. Pour contester devant la... Si j'ai un carton rouge, j'ai choisi un célibataire qui doit sortir, moi je reste sur le terrain, je suis marié. Ok? Voilà. Nazalaki na sengo ko présenter bien édition KNB News moko na lelo pour bozalaki belé na monde entier pour na kolanda biso tika to pesa merci na Beverly et ya le o azalaki sima ya caméra pe na machine pour bozwa biso na bandako na bino na yango biso na bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki